Yo café. Yango. Yo kafango. Oh, vous êtes oh là la raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, Nini, oh, nous le connaissons, Mako. Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. bio café et au sala chonjo te leng. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxido, café original, Aneko tomela yango, voilà santé na biso. Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows d'Enar TV. Merci, Nabao Balandi, des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble. Kakane, tu so la kanabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazan di solo moko, maman, nabiso abenga na des shows d'Enar TV. Maman, lobi des shows, bêta li solo, pesa conseil na communauté. Quel est les problèmes? Zala branché, na pesa au détail. Mais avant tous les canaux détails, tu as été coupé sa bambote na balandi. Soit des shows d'Enar TV. Nzambalo la batte la biso, tokuta na rato solo la ekosa la bien. Bon week-end au kati ya mabota na bino, tobeta lisolo. Lisolo o tozolo bela mauvais comportement na kimuibi na kati ya communauté. Et biso tout na poto ndenge toza to souffrir. Ko souffrir na ndenge te ke to liaka te to tozangi bambongo non. Mais mutu nyonso aza na calcul na ye. Mutu nyonso aza na calcul na ye azoluka asala quelque chose pour sa vie. Mais ba mususu ba ko kota kaka na kati ya vie baninga pona ko escroquer na ko iba. Et partout vie ezaka difficile, mais vie ezo senga to luka mais ko luka il faut luka na sens normal. Tobeta lisolo pour comprendre pourquoi na lobi ndengo wana. Maman na biso abenga maman lobi des shows naza na Italie. Maman za na Italie, problème eza entre Italie et France. Maman lobi des shows eza na ndeko moko autaki na France. Ndeko wana auti na France na kombo ya papi. Papi ake kosala agence de fret na niveau ya Italie. Maman lobi des shows lokola biso na Italie ba agence ezalaka mingi te. Papi ayaki na initiative aye kosala agence de fret na Italie. Maman na biso ayebaki papi te, bayebani pete. Papi azalaki na camarade na ye na Italie. Papi basali, comment dirais-je, arrangement na camarade ne oyaza na Italie, que non, na osala agence na Italie, yo banda ko ramaselinga ba carton, soki ekoki, nga na ye kozwa camion, charge, na ke ko fretango, ainsi de suite, kaka ndenge zalaka. Camarade ya papi, nde bayebanaki na maman na biso kolo lisolo. Maman lobi camarade wana eko solliciter maman na biso pourquoi yo za mwasi du fait que yo za mwasi yo ndoko za lokola secrétaire en fait yo ndoko banda ko enregistrer ba carton et en plus maman lobi des choses du fait que nga na yebana ki mingi na communauté yango bayaki ko solliciter nga comme secrétaire poto banda ko kongola ba carton en fait ko kabola ba carton bana poto bayebi ko kabola ba carton maman nde enregistrera batu azozwa bambongo batu na ba carton atikeli bango soki charge comme ebele ba récolter charge na bango et que na Paris ainsi de suite ba sali fret nde ba banda au sale mais chose grave maman lobi des shows ya liboso yaki bazui biloko eke ya mibale ye bazui biloko eke ya misato problème eza maman lobi ya misato papi alongwe na Paris alongoli camarade na ye o ya chaki responsable poto travailler kana camarade ne na niveau ya Italie pona ko panza ba carton ko kabula ba carton et puis ko récolter
Maman lobi des choses, ngana eba ki papi te na expliquer bien. Mais maman yaki koyeba papi à partir ya camarade oyaza na Italie po camarade wana nde akutanisi bango. Maman bazwa ki comme secrétaire po ya yebani makasi na communauté. Yondo salaka effort ya kosola na batu ka ndenge zalaka po business ekende bien. Nde bayaki koyeba na siko bango nyonso misato. Maman obi papi aye oh non camarade nanga moya ya lisusu ezate moya tozala misato ezate tellement que ngamoko papi naza chauffeur na préféré ngamo na bando ya ozwa biloko ole camarade alongwa na mutuka Italie Paris ba tour wana nyonso ndenge ezosala bezo pesa moi perte ngamo na bando ya to bando travailler na yo papi akomi ko travailler direct na maman na biso kolo lisolo nene bayeba na ina papi. Bref, troisième tour papi aye koya bayaki même na mwasi na ye papi azaka na bokilo na ye na Italie. Maman na biso abi papi aza na bokilo na ye na Italie. Bayeba na ye na mwa sansi wana ayebaki pe bokilo na ye aza na Italie tout consort. Bref, papi aye koya troisième tour. Maman lobi des choses ka ndenge zaka na kaboli ba carton na enregistrer batu ba pesi ba mbongo. Kongoli bambongo abatuka ndenge zalaka kongola bambongo na biloko abatu papi akumbi biloko wo direction Paris. Maman lobi depuis papi aye kokende na troisième tour na biloko na mbongo papi ake libela ça dit biloko abatu na mbongo depuis 2014 l'autre wana 2020 papi akumba biloko ya batu na mbongo, je dis bien akenda nango. Mais chose grave, maman lobi des choses côté to tikala ina sima communauté ba telemeli maman na biso na ndenga liboma. Ba telemeli na ndenga liboma, c'est-à-dire confusion ekoti. Maman na biso nde muibi yaya yondo kendo kongola bambongo abatu. Yondo yaki na carton opesa kinga na che charge nanga na carton na pesi yo charge nanga plus mbongo. Yaya foza mtema mabe. Bilo abepo na osala ngo ifoza aka peut-être muyibi akala. Yaya na charge, c'est-à-dire na biloko na yo opesi ozui na mbongo bakisi. Oyebika ndezala. Carton plein na mbongo bakisi, otindeli famille, otindi marchandise, ainsi de suite mutu na mtayebi neni asala carton na ye. Maman lobi des choses lelo na ba carton ya bato. Na biloko na bango, na mbongo papier akenda nango. Barotuna papi te conteneur ezali, conteneur ekomi ti lelo, conteneur eza, conteneur ekomi, conteneur eza, conteneur ekomi. Maman lobi des choses na Italie, maman a eu problème. Baki ko funda na la police, police atindeli convocation. Ko koma na la police babengi maman na biso strufa. Na ebite eza langue na bango ya Italie kuna, ba Italie en fait. Babengi strufa na ebite bande kwa Italie ba ebi strufa ezani, c'est-à-dire escroc muyibi. C'est-à-dire o escroquer communauté. Or maman lobi des choses nga biloko wana mutamemi eza papi. Agence eza ya ngate, agence eza ya papi. Maman na biso na komwa remonte. Papi mutamemi biloko wana akenango na Paris. Ti lelo biloko abatemona na te. Et chose grave. À partir ya mboka, papi amema biloko wana conteneur ekenda ti Kinshasa, papi afungola conteneur tout ateka biloko abatu nyonso. Mbongo wana azwa asomba terrain na boma. Yaya, mais faut na bien. Terrain wana yo sombi ya bambongo abatu. Ya biloko batu baolela. Mais yaya okola na ndako be mire kwei. Yango mwana na mboka na biso ba evenemeze ebele. Mbule robeta ka be mire kwei. Mbule robeta ka bo immeuble kwei. C'est-à-dire eza ba bilo mususu tozozwa nguna bandenge ya biente. Bandako mususu batu baotonga na ba makila batu. Bazo tonga na ndenge koyokisa baninga pasi yaya yo sepeli. Lobi mupepe moka ya muke ko ya mire kwei. Lobi mai moka ya muke ko leka benda ko ezindi. Yango zomona tozape na ba catastrophe ebele na yo comprendre yango mboka ezokele na okufa. Yaya to sali mabe ya trop. Mabe likolo mabe donc mabe ezobota kaka mabe. Yango mona immeuble msu bo vandika beto mona ona ba vidéo ndenge ba partager. Immeuble batongi bien. Et telemi pe ke likolo. Mais mona immeuble ka yango mo ebandi ko tengama. Yango moka ke bandi otengama. Tongo msusu moni kaka bra. Immeuble ko inasi. C'est ça. Eza ba biloko aboye yaya.
biso nde to comprendre te cette fois-ci faut qu'on comprendre ndeni mokili etambolaka yaya bandako ya tumso ezokweya yango moko ndako ezaka mwa mbula mukebwe bu ndako mombeko inase pona nini babiloko aboye papi akenda balobi akenda conteneur ekenda déjà à partir à Paris conteneur ekenda c'est-à-dire bakoma na conteneur na boma ndenge information yeli mama na biso conteneur ekoma na boma bateka conteneur papi asomba terrain na boma azotonga ndako na boma na mbongo ya bato ya biloko ya bato ya Kongoli et chose grave na kati ya biloko wana bamemaki eza na mama moko achaki biloko na ye na kati na niveau ya Italie mobali na ye akufaka lokwa mobali akufaka bakangisaka biloko nyonso ya mobali oyebi nde coutume africaine ezalaka bakangisa biloko nyonso ya mobali oyo azalaka nango na vie mwasi akangisa famille na ye na Kinshasa balobaki zongisela biso biloko ya mwana na biso nyonso oyo nyonso eza ya mobali na yo kotikala na eloko te zongisa mama wana akangisa biloko nyonso ya mowei ya moto akufa akotsa na carton akanga bakoli asala bakoli ekota parmi bakoli o papier akenda ye nango ya tour asuka biloko ya moto akufa papier akenda koteka na boma asombi terrain azotonga ndako yango na ebiso bandako mingi ezokweya na RDC omona ka pamba bwe ndako ekweyi milimo ya bato bakufa baoya ko réclamer bambongo na bango milimo ya bato bakufa bazoya ko réclamer biloko na bango milimo ya bato bakufa bazoya ko réclamer ba charge oyo mema il faut to comprendre des fois to comprendre bien te faut to kotaka na dimension spirituelle pour comprendre les choses ozo mona muto tongaki ndako amwana poto ekweika yango moko biloko yango parce que na kati wana biloko muto akufa oteki biloko muto akufa oteki mbongo wana ekoti na ndako te ekoti na terrain mbongo wana ekoti na ba brique ata brique mibale tongaki ekoti na kati ya ndako wana mupepe muto akufa ko bandako ya kolandaka ba brique wana mibale ya ye ekoti na ndako wana yango ekweiselo ndako ça y est mupepe ya mbongo wa muto akufa yango kaka ebanda kolanda omoni ka mbule beti érosion eye kaboli lupango no na 4x4 wo il faut to kebaka vie eza très dangereux mama na biso abi des show kolongwa kaka na muto akufa te eza na biloko mususu batindaka pona mariage ebanda ko kende pona préparation ya mariage na Kinshasa ba veste ba voile ebika préparation ya mariage ndenge ezalaka bakanga complet bakotisa koli ya mariage ekenda na boma bafungola bateka papier asombi terrain na ndako azotonga yaya oyi bato mususu oyebi ba vie ya mbangu oyo oui eza mabete yaya business soke bandi bien soko moni bandi opesoka mikakatano tika pona suka problème ekokweya yaya na départ ezaki bien mama bi de show ba mema ya liboso ba mema ya mibale ya misatu papi nde ye moko ayaki or ka santaki déjà troisième tour azaki na déséquilibre voilà kotika ozongisi bambongo baninga ozongisi na biloko na bango mais ya kumbi mutuka alongoli camarade oyo achaka bio no ba possibilité zo simba lisusu te kokende kozonga ba payage ba mambo ebele ngamo na ndo ya kozwa charge aya akumbi mama na biso Raymond basali tour Italie ba kongoli ba carton abatu tilelo mbongo emonana te mais kuna balobi charge koma déjà na boma bafungola ateka azotonga ndako na ye na niveau ya boma papi aza na Paris mama Bokilo na ye aza na Italie mama Mimi nde mama Bokilo ya papi na niveau ya Italie to beti yango boye po histoire ezala bien kolo likambo yebi likambo na c'est-à-dire papi akima na mbongo wa bato wana nyonso bazolela chose grave mama lobi na Italie tango baye kofunda nga na la police babenga strufa problème ezali na Italie na Virin na ebite so na prononcer bien eza secteur ou bien quartier ya Virin côté agence bakenda ko ça na niveau ya Italie na Virin babengi mama strufa muyibi escroc mama bi de show communauté telemelanga tinati du fait que mama monaki ke leki trop mama pe abima na Italie na minute mama pe akota na France mais papi amona na raté akanga téléphone abombana histoire isuka kaka ndengo wana yaya faut zalaka mutema mabe po sala biloko aboni yango mama na biso abi des show beta lisolo po tozomona marambo trop na kata ya communauté yaya ba agence ekomi ebele ya biso ba congolais oui eza bien bande ko na biso ba osalisa biso
kolongola ba charge pour que na RDC ba colis en fait. Mais ça na ba mususu ba yewana kaka pour na tricage. Ba commissionnaire oza na capacité wana te. Ozo luka kaka ba problème na kati ya baninga. C'est ça les problèmes. Maman lobi des choses na minute on a kima Italie pression. Pression ya biloko batu. Communauté panzana, batu baswana, batu bakabwana, bakenda tina niveau à la police, fallait ba kanga même maman pour ba fundi kuna yo escroquer. Et là ti maman na biso kolo lisolo. Yango maman lobi des choses beta lisolo. Problème a kondima ki garant. Yaya keba kondima ka garant na muto yo yebite. Moni côté lisolo maman ekesuka. Maman ndima ki garant, loko la ya yebani na communauté, abando kongola ba carton, en fait, abando pesa ba carton. Soki yaye ba kongoli batu ba futi ba mbongo garant yaya keba kondima garant na muto yo yebite mama na papi ba yeba na kite mama na biso bazwaki ye na ndeko ya mobali oyo ba yeba ni na mobali na ye abenga mobali na ye vie à partir wana nde bazwaki mama aya comme secrétaire mama yeba ki papi te mama na papi ba ye ko yeba na tant papi a longoli mutu ba ndeko collaborer na ye nde mama ba komi ko coopérer na papi. Mais maman na biso ayebi papi te akolanda papi wapi. C'est ça le problème. Mutu po memaki maman na cop bango nyonso ba benga numéro le karaté ba bloquer histoire esuka wana. Ti lelo mbongo wa batu biloko wa batu ekenda. Biloko wa batu bakufa bakenda ngo biloko wa batu mariage plus bakoli yebika bakoli nde to sala bakoli. Mutu na mutu ayebi nde ni asala ka koli o yatindaka na famille koli nyonso ekenda. Pona nini kimutema malamu tope kondima garant ko porter garant na makambo na mutu oyo yebite. Faut faire attention yaya. Lelo maman na biso akimi na communauté pour communauté tcheye pression. Ti lelo biloko batu bazo senga. Batu bachaki biloko a valeur bazali. Batu basala ki biloko na bango pe ya ba projet ya ba commerce bachaki. Mais nyonso waneke mutu moko ale lelo maman ebinde ni akolanda ete pona nini ondima ki garant na mutu oyo yebite. Yaya keba mutu ya kobimiso garant na makambo yo ebito ko kota prison. Ko ezamboka loi. Lelo mama zolo ba desho ngana memi kulus na makambo ngana yeba kite. Biloko nga munazwa te papi nde akumba biloko. Akenda na biloko. Me bato bakotala papi te bazotala yo mutu yaki kotika ba carton. Bazotala yo mutu bandai ko enregistrer. C'est ça le problème. Yango maman na biso abi des choses bêta li solo et choses graves. Ti lelo batu batikala na ba récit wana. Batu batikala na ba récit o ba registra ya agence. Batikala na ba récit ti lelo mbongo emonana te. Ba récit wana etikala comme ba preuve. Kote nyonso bakokutana na mama, kote nyonso bakokangana na bango, problème ezobima kaka pona biloko mama akumbaki. Esali mawa passe. Na son mama lobi des choses pression eleki, biloko onga na lete. Papi auta na Paris ake ko kumba biloko abatu na Italie. Yaya olongwe Paris ti na Italie oke ko kumba biloko abatu. Yaya to tika ba esprit aboy. To tika ko minyokola entre biso. Yaya loko yo ko sala te ko sala te. To lingi ko sala makambo eleki biso mutu. Pona ko lukaka ke ozala yo, mais après le problème sur problème. Après problème sur problème na kati ya communauté. Et sali mawa passe. Na soni yango mama na biso abi des choses bêta lisolo kebisa bande kona likambo kondima garant yaya keba kondima garant lelo mama kimi Italie pour na nini communauté telemi conteneur mobimba soki pe camion mobimba ki a charge okozwa wapi pozong c'est là-bas okozwa ngo wapi ba valeur wana nyonso biloko ba cheki na kati soki ba enregistrer ba charger au futa ngo okozwa wapi voilà oya zana mato ya koyoka sai nini. Oyoki, merci beaucoup. Benga des shows de na TV na ba sujet bien. Oye comme lui comme la ba misuste numéro na nga ngwana gravé na WhatsApp. To bay to beta masolo tout. Onyo sweza li solo bien. Benga pesa to lo belango ko sala bien. N'hésitez pas, numéro na nga ngwana appel WhatsApp même numéro benga nga na yamba mututu na téléphone. Pona mona inde comme ça bien mais des shows yo ata ba bengo yamba téléphone te non yaya. Mambosa les belé à part ba émission tout ça na ba vie privée à part ba émission tout ça pe na ba préparation ba émission pe mususka poto tchela bino donc merci soko zwinga te insister na rappel so bengi o ratenga na o rappeler yo mais le plus important insister na koyamba yo merci beaucoup partagez votre émission et à to partager à masolo noko des shows noko abana
masolo ndezo sala ke tolongola ba erreur na communauté biloko aboye tika kosalama yaya au Congo lineti to na décembre oyo memi biso ba carton to tindi pona ba famille ba fêter na Kinshasa to tindi bilamba bana pona ba fête ba sapato to tindi biloko ba commerce ba teka ba zwa mbongo yo kumbi biso ke nango ça fait pas propre ya to tika ba comportement boyeza bien te ba comportement boyeza bien te yaya yo pe keba mutu moko ya koyebso yaka osala ka boye pona boye keba muto yo yebi te kondima garantie même kuto yo yebi yaya pas de confiance muto yebi pende muta osalo mabe voilà pourquoi maman na biso abi des shows beta lisolo nga na kima Italie pression eleki maman loko azwa ki identité ba italien ya ba italienne akimi aye na ko vanda peka ba koto mais kolo problème abomba na tilelo yango maman abi to beta lisolo yaya keba na bindimandima bakola tso croix kulusu ya makambu yo ebité voilà autre nga tolo bangwana merci beaucoup bon week-end au kata mabota na bino partagez votre émission aimez commenter ko ça la bien ezala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission zakoya puis à réponse ciao.